Bienvenue chers internautes de www.congoyasika.com, votre site humanitaire, le site Congo Yasika est là pour notre nouveau Congo, pour le Congo futur, pour que notre Congo soit encore de nouveau. C'est pour cela que je suis là, votre humble servitrice, Liliane Munde Kamakila, autrement dit Liliane MM. Donc dans votre site et puis dans votre émission Vibration Totale. Comme nous vous les avez dit, vibrer c'est pour la vie. Nous vibrons pas seulement en dansant ou à faire d'autres trucs. Nous vibrons même dans les conseils. Votre émission Vibration Totale est là pour vous édifier, vous conseiller et puis tout. Il y a des choses que nous pouvons parler dans ces... Il y a des sujets que nous pouvons discuter dans nos émissions. Il y a des sujets qui peuvent te concerner. Il y a d'autres sujets qui peuvent te faire du mal et puis concerner les autres. Donc, il faut toujours avoir la tolérance. Donc, merci beaucoup. Nabalandi nyonso ya Congo Yasika. Congo na biso Yasika. Pour être Congo na biso kaka, ezala toujours Yasika. Ezala toujours, donc il y a Congo ya Boania. Il y a un autre sala, ba émission oyo, pour na boye ba kozwa batoli ya Boania. Na mkolo ya lelo, na site na biso ya Congo Yasika nde to ba keza humanitaire. To pe na pesi mbote mingi na boss na Maurice Premier, parce que ce qui était makambo ozalate. Merci mingi na boss na vraiment Maurice Premier, bambote siko zali na kati ya Norvège, toza na kati ya Suède, na Stockholm, précisément na Stockholm, na Scandinavie, na pesi bana nyonso tu ya Scandinavie, oyo bazolanda émission na bango mbote, na pesi bana nyonso tu ya partout Europe, Amérique, Asie, Canada, Océanie, Australie, Afrique, na pesi bino mbote mingi. Na lelo na émission na biso ya lelo, toza na sujet oyo bandeko mingi bakomaki pe na senga na bino bandeko oyo bozo soutenir nga kokoma. Oui, nazoyoka ba conseil na bino, naza na posa nango toujours, nazoyoka ezo bakselanga un petit plus bokomaki sujet oyo ya ba semeki et puis ceux qui na sala ki ngona no avant te pour nazala ki pe na ba sujet moi mingi. J'espère que beaucoup en avoir tolérance pour na kozela. Lelo tokolobela titre na biso ya lelo eza basemeki to pe babokilo ya mabe, parce que ya malamu bazali ya mabe pe bazali. Lelo tokolobela tokobanda nanu na ebandeli tango tobotaka bana na biso tolingelaka bango malamu. Na kolingela mwana malamu soki yo lelo mama bokilo eke olingeli mwana malamu okolinga pe mwasi ya mwana na yo. Parce que moi si ya mwana na yo kozwa lokola mwana na yo okokomise loko ya ye, tout comme pe ye pe moi si ya mwana alinga mama bokilo na ye lokola alingaka mama na ye, plus même ata koleka ndenge olinga mama na yo. Na yango wana toza vraiment na pasi mingi ya koyoka masolo ebele ya mabala ebele. Ya des fois biso mo pe to vivara yango, biso mo pe to za na expérience na bongo eza na basemeki mususu ona babokilo mususu o eza ke balingaka na bango batute. Ye ata osali ndenge nyonso akolinga yo te, ata obomi nzoto, ata omikati ya kolinga yo te. Toza na ba mama bokilo mususu ozoyoka ke mwasi ya mwana na ye akoma ennemi na ye ya liboso na kati ya mokili oyo. Mama oza na bana, yo pe oza na bana ya basi, ata pe oza na bango te, bana bandeko na ope bazali pona niko nyokola mwana muninga bongo. Mwasi ya mwana yo komisi lokola ennemi na yo, lokola na yebite mwasi ya mwana na yo eza mabe. Bino ba mama bokilo oyo boyina basi ya bana bino botika bizaleli oyo. Tout comme pe toza na ba mama mususu aina mwasi ya mwana na ye, mais aza pe na raison tokoyika kokondane ba mama bokilo ya mabe te. Pe ba mama bolimbisa biso tolobi te ke bino nyonso ba mama bokilo boza mabe.
tolobi eza na ba oya malamu na oya ba mabe mususu akoyina pe mwasi ya mwana yaza pe na raison biso pe basi ya bana toyeba kolinga babokilo na biso toyeba ko respecter bango parce que yende aboteli yo mobali balobaka ba parents baza banzambe ya se yo kotikala kolinga jamais eke mwasi ya mwana yo manke yo sala ngo de même na mama bokilo na linga mutu aboteli yo mobali pesa e respect pesa e honneur yeba ko respecter ye yeba ko na tolérance na mama bokilo na yo et puis ata ye azo sala o mabe sala malamu parce que balobi yo oto sala kana se efuta makana se oto saka likolo ekofuta makana likolo yango tozolobela ba mama bokilo ya mabe ezake ye soki mwasi ya mwana asombi elamba ya sika eza problème soki mwasi ya mwana azolata kitoko eza problème soki mwasi ya mwana azolamba biloko ya malonga aye na ndaku bazoki pebi amoni aye akoti bino bosombaki biloko ya sika soki ba meuble ndaku o ba changer meublement ya sika eza problème na mama okilo wana ye aza na ye problématique osala mama wana okoki kosala ye malamu banda lelo osaliti lobi kuna santa ye akondimaka jamais mama mabe ba mama mabende tozotelemela eza na ba moko kilo musupu aza na bango malamu mon oya yebi kovanda na mwasi ya mwana ye donc bino te mtozolobela oya salaka malamu mama kilo avanda na mwasi ya mwana ye malamu en tout cas coup de chapeau bo continuer kaka bongo et puis biso pe basi ya bana mama kilo musupu akoyina yo aza na raison éducation na oya mabe yo ute na mwe pa bino empoli ofinga bato finga mikolo mama aboti okuto mankaka ye okomiti ko manke mabo kilo o kilo pe mnoko kilo te ko kate mabo kilo mangala ko ina mabo kilo pona nini vraiment respect zate muto aboteli yo vraiment mobali ozo ina ozo manke respect lokolo mesana ya mwa éducation to ba ko éduquer bana biso na ndako éducation bandaka dès le bas âge soki mwana koli ya finga kaona ndako amaka kaona ndako ndenge moko pe ko manke kuna esika zo kende na libala pe okeka ko manke respect na libala ko finga pe mabo kilo akefinga pa mabo kilo abebisi makambo nyonso na yango to changer biso pe basi ya bana po ba mama kilo na biso balinga biso mais to ebike likambo oyo ekosila ka jamais mais tozo betaka sete na likambo po to eba ko changer to lobi Congo ya sika Maurice Premier a telemi na likambo oyo Maurice Premier a telemi na site oyo po to eba ko zwa mate ya sika to lobi te ke biso ne toza parfait mais to eba ko partager na moi mukie ya expérience o muninga za nango to la expérience ba ningo bazo koma na internet ba ningo bazo benga na moi mukie tozo yoka to eba ko changer to kokota na sujet ya ba semeki bino basemeki oyo bolinga basemeki na bino coup de chapeau olinga basemeki na yo okipa basemeki na yo bien oza basemeki na yo bien coup de chapeau e bongo bino basemeki bandeko ya basi ya mibali na biso leki ya mobali na yo ya mwasi to yaya ya mobali na yo ya mwasi mutema mabe lokola satana lokola yo ndo za representer ya satana mboko oyo mutema mabe oina mwasi ya yaya na yo oina mwasi ya leki na yo asala o eloko te abomela o mutu te oina ye kaka po kaka za mwasi ya yaya na okazaka mabe yo zaka no malamu yo zaka na problème te yo ndo ozana na problème te ozana mwa malamu mwasi ya yaya na yo asala oni lokola par exemple na opesa exemple mingi awa na poto za na poto soki oye na ndako awa na poto awa tozoloka na Afrique kende to kenotike la bato oki otika mwana peut-être pas cousine na yo pa nini awa bande ko penza mingi baza na Afrique tango toza na ndako na koko sala na keno ke na kokene kayu na beti kayu kuna na zo souffrir na keno na mkana tongo na ketika bana bongisa bana na tika bana crèche na zonga na ya na sala boy na lamba nyoso tu wana to sali sanaka mobali ya malambo alingi mwasi na ye asali saka mwasi na ye na ndako loba bolingo ezala te parce que ceux qui bolingo za penda okoka na mawa o sali sa mwasi no na ndako oye kokuta yana zo sukola petre basani
oyo kokuta yaya na yo peut-être azolamba oyo kokuta yaya no peut-être azolesa bana osali yango drame et pourtant yo pe obala yo pe peut-être oza na mbali na ndako to yo pe okobala hein yo mobali no soka sukoli basana na ndako ezaka problème te mais yaya na yo soka okuta yaya na sukoli basana na ndako na ye eza problème yo soko tindi mobali no papa sombelanga lipa awa kelo sombelanga nini bo eza problème te yo soki mosi ya na yo tindi ya na yo eza problème oza ndoki oluko ma mari de lui na ye c'est mec qui m'a bé mais soko zo monique na pas ça jaloux ozwa jalousie olata pona ya na yo mais kasi fallait obala te fallait obala mobali na oteto oza na projet ko linga o copain to copine te yo obala ya na yo to mona ke yo ne bolingo to na ya na yo avant ça moninga mabe yo moko mitala okomona semeki mususu yepe abala azana mobali na ndako na bana mobali na salisa kina misala pe mobali na yepe asunga ka et pas mobali wana eza normal ayepa yaya soki yaya sungi mwasi na ye na musala ekomi mwasi na ya sala kate mwasi na musala ka kanga maboko yaya ndi asala ka boye o dramatiser makam kokota bolingo batu bino ba semeki ya maseke botika makama kota biloko batu bino basemeki ya maseke tobete bino sete toza na kongo asika makambo asika botika bino basemeki ya maseke nazoloba na bino basemeki ya maseke botika yo za mobali na ndako otindaka mobali na yo na ndako et puis mobali no aida ko na musala okutobite ke soki mobali no asalisio na musala volonté na emoroti hein amoni ke mosi nga sali mingi ka souffle la mki yaya poto eza facile te olamuki na soko tangaka biso classe ici la na hote classe ici la raté musala pe ezali soko tanga olamuki peut-être na tongo olamuka osukola bana oza peta bana mibale misato osukola bango latsa bango bomisa bango o baba déjeuner okemotika bango na crèche après yo pe oke musala to oke classe yo kana ta facile ozongi olambela bango obongisa bilamba obongisa ndako olambo sala soki papa alobi a aider yo où il est mal asalisa yo mwasi na ye bana ngo kasi ya bino mibale yo seme ko ye na ndako oyo kutamba nga zo sukola basani to kutamba nga azolamba o dramatiser ngo za problème mais yo soki mobali na yo asukol basani za problème te yo soki mobali no alamba za problème te eza mutama beki ndoki olinga ko mande mbali de nuit ya na yo na butu botika bino basemeki ya maseke botika na bete bino sete likambo botika tokokota na likambo oyo ya basi ya yaya basi ya yaya yo mwasi ya yaya to mwasi ya leki to tsiko telemela basemeki bino pe okomona basemeki muso mona zana yake ya akeya ata bizali malamu mais biso komona yo bizaleli mabe po ebimaka ke basemeki nde babandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali te bayemba na nzembo mais komona pe boye yo mwasi ya ndeko ya mobali yo pe mabe comportement mabe basemeki baya na ndako kangi elongi basemeki baye baza na salon yo kosi na chambre mikangeli na chambre yaya ta yo moko vraiment batu basemeki na yo baye na ndako baza na ndako yo koti na chambre mikangeli na porte elobi nini quel sabotage to changer après temps basemeki ba ko attaquer yo ko bimaka ke lokwa bango de ba kenda sa moke bande ko basi balinga basa bande ko mbali te bimaka ke basemeki wana mabe to changer 2014 ezo ya ndeko na nga yo sala makambo yo changer bongo la mutema parce que kenda ka basemeki mabe oui to lobeli bango mabe na bango e bon mabe na yo oyo saka basemeki oyo finga basemeki oyo maka basemeki bato muso mona zo basemeki malama zo basemeki bien mais mutu ango ya poli yimo déjà bana ko finga bayana ina ndako abana ko finga baleki na ndako mesana déjà kidoki ye mo fingi munene donc pour finga kutu basemeki na eza kilo eza facile yango nazo loba toza na parti prité tozo loba pona basemeki ya mabe tozo ba pena ba donc tozo ba tolobi na ba bokulo ya mabe et puis to encourager ba bokulo ya malamu basi ya bana oyo ya malamu to encourager bango oyo ya mabe to lobeli bango basemeki oyo ya malamu to encourager bango oyo ya mabe to lobeli bango
Donc yango wana vraiment totika comportement wana toyeba kozala na bien na ndako na mibali na biso na basemeki na biso na libota na biso. Mais lelo pena mingi tokosouligner o tozoloba eza basemeki mabe po bato mingi bakomi sijo basemeki bazotungisa bango na ndako na bango bazwa problème mpona basemeki bino basemeki ya maseke botika. Soki pe omona peso yo kotungisaka mwasi ya na yo tokenda kotongaka mwasi ya na yo yo bayeba yo soko esika na soko okende oke kotonga mwasi ya na yo apo komona eza basemeki misu pe akoloba na yo te eza basemeki misu pe ye pe eza akoseka na yo akoswanisa yo te nde bamosusu basalaka na préféré mosusu bao baswanisa wana ke yo basala hypocrite semeki misu aseka na yo ebika kozaka bien nzoka ndoki munene kutu ya osakana te hypocrite oka hypocrite bana mokili bana donc il y a ça hypocrisie à haute qualité donc ye musala na asoka moni na amona malamu amona mabe ake kuna ebi ye kuna kingani kutu kasa koma zoba te na ndaku na yakoma boy akoma boy ya mwasi na ye nda koma kosala musala yenda koma kosala boy yenda koma kosala boy bino mukomsuka ozolo wana mbebo kata ne kwebi dans c'est pour mutama be botika mutama be kindoki botika na préférence kutu o azoloba nazo yoka o alobi na ngaboye na mona sali mabe alobi na ngaboye e bongo yo semeki o ya hypocrite yo mona ka so moni semeki no semeki ozumi no nyoso 32 dans obimisi soki mongo ebukana soki msueza nyoso to obimisi après donc semeki opesa mukongwa okiko 6 ele oposo botika so boyebi bon so na place osala ya na yo zuwa to na place la leki no zuwa il faut tika copain to mobali oza na ndako obala na ye po sila na kamba moko ngane na zalia wana za semeki na ngai na respectera basa ma grand frère na nga moko tina hotel ma pona binga mona exemplaire so na exemplaire te hotel mate donc ndenge naza na respectera basa ba nanga na pesa bango respect et bana ba nanga tina bango. Donc bino vraiment l'ité à oyo j'espère que et quoi apporter un petit plus na kati ya communauté na biso parce que biso to a Congo sika makamyo sou ya sika hein. Je salue mon boss mais Maurice Premier hein balobi Maurice Premier fait dit Congo sika ya sika makambo ezalate na kati ya Scandinavie na précisément na Stockholm. Donc na pese ba gros bisous na yo mon boss Maurice donc esco zali na Norvège ba mote trop. Donc lelo vraiment to le bel baseme qui vont changer bino boye bikaka. Donc émission na biso pour na lelo lité na biso to suki awa to pesa mbote na ba nyos balanda biso Maurice Premier to pesi Eric Image ba mbote bobo bola tonton ba malazi motema batu ya Liliane Mundeka hein veut mobalo asali sara mwasi na ye mobalo aidara mwasi na ye donc ba coup de chapeau apesi ba mbote na nga na Antoine Kanga na kati ya Lyon Antoine Kanga ba mbote na yo semeki na nga ba gros bisous donc semeki a bien na pesi ba mbote hein na pesi ba mbote na ba semeki na nga ba kanga nyonso bino nyonso tala na kangi bino liboki na pesi bino ba mbote na pesi ba mbote hein kwa simbi masolo balobi mwana si masolo noni Sherina Mundeka hein donc yega ya simbi masolo ngo donc ye moka yebi na pesi mbote na ba nyonso balinga biso Olga Bosemi hein inkasha tala yo donc ba mbote na yo na pesi mbote mingi na Magala Sédoise ba mbote na yo na pesi mbote na Edith Muya ye na osala ba suki vraiment na kata Stockholm olingi suki ya bien Edith Muya na pesi lisusu mbote na ngana la sagesse ya Scandinavie balobi sagesse aka moko Mama Louise Bouzi lo yenda simbi sagesse na pesi mbote na ngana Angélique Miss hein yo yebi kaka malgré mikolo neki shishi trop Angélique la ba mbote na yo na pesi mbote na grand frère donc yoko na kati États-Unis na oboya yenda kangi ba New York wana nyonso balobi tonton yoko na États-Unis ba mbote na yo Pierre Bingira ba mbote na yo Trésor Bahati ba mbote na kati ya Paris na pesi bino nyonso
o bolinga émission na bino bambote balite ya mususu ezoya basemeki nde botika nde o bosa yango wana il faut Mike la digé ça lo barara bien tout oyo fa lo bana bino nde bino basemeki boaka ba pita de merde o mabe nde ba ya bien ça va na pesi mbote na semeki nanga Élysée Makiesi yonde parlementaire tropicana pesi ba mbote trop un gros bisou à suivre.